ba divorce eze belé na ba communauté na biso na kanza nyonso wane wuti na nde balobaka fondation so fondation eza malamu te na kanza ndako wane kopanzana ntango yo bali na ndenge oyo esengelamaki te libala na bino yo panzana nango libala liboso ezali na libala oyo tobengi ya coutume mais bato baye na mabala oyo etali libala ya église donc akeye kolango aketanga ndenge bandotela bato otanga na Jean chapitre kingani verset kingani mais na mutune vide ye nyonso oyebisa bino fa euta na kati ngana ondima ka o makomi na koma bato bakoma okokoma bato baninga ka pasteur wana o asenga mbongo po a benye libala bato mutu muso asambe na église pasteur kingani me ya na mutune tingana ninga pasteur mo boye mta obenye nga atiki libala église na ye akepa pasteur wana benye ye pa mate na fete na yo oboyi banzembo ya bamadilo oboyi banzembo ba mbili ya belle olobi yo na fete no banzembo mukile beta te mais na kati ya fete no mona tamuso zokota tamuso batie baki mobali obina na mwasi na ye oyo katie banzembo ya Céline Dion bia tie banzembo ya Whitney alobi ke nonga no mena ngai ponus ka pardon soki pe ba masanga mboko keke soit na fuki partout o no mena nga vin no mena nga whisky ali kaka na kati esika bazali babandi ojotana abi ye atika te nini kotonga obien nini masanga esi bakomi yango wapi keza mabe balobi mwa alcool na nzoto esala nango bien na moto amelaka nango basere mosusu bazana basere ba problème bakraka so amoni moninga omela na ye abandi otonga ye moko kala de diete esa bato basala bible bato basala petit lelo ba continuer à changer makambo na kati donc yango na ya kuyelaki na makambo mateya oyo itali losako pe bambote na bino nyonso bana Congo bana mokili mobimba na pesi bino balosako pe bambote na bino ya solo ezali ngai ya kuyelba kimisa na ye liso na mateya na ngande ntango nyonso tolobaka to te ya makana biso mateya oyo na ye nango lelo ezali na ntina oyo etali mabala nini tozali kobala na bapoto pe bisika nini oyo bato bazali kosalela bafeti ezali kosenga nini ntango moto osali feti na kanisa tozali komona ndenge mokili ekoma nango bato oyo towuta toya na bamboka oyo koya tomonaka mpe toza na bato oyo tobengi bato ya Nigeria bato ya Ghana bato ya bacamerounais toza na bacongolais ya dengambo sikoyo bacongolais vraiment surtout ya biso na ya ngambo tozaka eloko moko obie totie pe na bangolais biso nyonso tozaka bana na Afrique mais tozali kotala ndenge nini oyo tozali kosalela mabala na biso ezali lolenge te oyo fale tosalelaka yango pamba te leo nini nalobela makambo etali mabala yango tobandi na totala na nde mabala lelo ekoma mabala lelo ekomi na lolenge moko oyo fale pa ezalela yango tozali komona ntina ezali pe moko ya badivorce badivorce eza ebele na bacommunauté na biso na kanisa nyonso wane wuti na nde balobaka fondation so fondation eza malamu te na kanisa ndako wane kopanzana ntango yo bali na ndenge oyo esengelamaki te libala na bino yo panzana nango libala liboso ezali na libala oyo tobengi ya coutume mais bato baye na mabala oyo etali libala ya église lelo bapasteur ntango nyonso nde tolobaki bato bayebiki ya kuyala linga kotaki bapasteur trop bato mosusu bakanisaka ndeti ya kuyalo azwa problème na bapasteur oyo ya kuyalu bapasteur badecevoir ye yango wana ya kuyala alobela bapasteur mingi bandeko nazwa même pas temps molimo na ngai kobana na bana kokola molimo na ngai ezala makasi trop na nomona musika mais so nazoyebisa baproche na nga baomona ngai okola nesi motu na ngai esalaka te so baokepa bapasteur mwana oyebisa bango tika bato na baya bato lokuta obie bamisusu baza na ignorance na bane koyeba deja donc nde nazala na poto pasteur moko te bokoki kotuna alobaki amonanga na kati église na ye nakenda te nakenda église ya pasteur moko te nayebisa bino ke nasambela na armée du salut kaka ndenge ke baproche nyonso oyo ya ngai banda kosambela kuna nga mpe nakendaka kuna me nakanisa oyo bayebi nga na kati ya armée du salut
na pesi sergent timba bambo tebele ba yenge mbuta ba o ba yebi ngai kuna ba yebi ke na umela pete malgré na banda na bomwana mete on ekomaki makambo fozala bona bimaka na ndo mona balokuta trop bisiko bo ke sambele saka buzo ba pele kaka même atati na ina ba poto andenge moko donc na molimo na nge mona musika to même atati lelo bato muso bakangami mageto te ya meboka nsa bosolo eza te eza lokuta donc ya kuyalo azwana jamais problème na pasteur na timbela ba mo déjà bien avant ki basa batalo lokuta mais so yebisi mutu o mona leti yo yebite donc na kenda te pasteur mo tate yanga na poto awa ba pasteur mingi lelo ba komo conseiller bandimi na bango fallait bazongisa ka bandimi na bango ke tanga moni bato balingani na kati église na yebisa bango ke bosa libala famille bosepelisa ba famille na bino pasteur azana posa succès a yebisa mondimi nini mokoni oboya na balisa bino potsaka ke mokoni boya po pesa nga succès bato ba mona nga na obalisa to a lobaki mokoni boya po seigneur a bénir bino donc yango na rôle ba passer ba jouer na bakati ya ba vie ya bato bazali ko balana ba passer ba batalo kuta bazokosa po azana posa lokumu wana ki abalisa ki bato ali yango na bando yebisa bato ke libala na bino il faut boya na mon église po seigneur a bénir amu batinda bato te ke boke na famille po famille apambola bino po na libala yazana posa na ye batile be mabonza jo wango yazana posa otina bato na famille te yango bozo mona ke te mabo respecter culture te ali ba mabale belezo vanda sauter. Donc ba pasteur botinda bato ba ke pesa basala ka makambo etali ndenge famille sengaka au lieu ki ya koloba ke bo pambola bebe mama bala bato même temps mabala ngezo panza nango bato ni ba pambola ba mabala bi bazo bénir bino ba mabala même temps zo simba nango te soto lobi ke to yena basango nde ba bénisa mabala basango ba bala te koma ya opambola libala na opo evanda eumela to yana ba passer ba opambola bino na kombo a Jésus. Est-ce que Jésus a balaka boya no pambola libala na bino na kombo a Jésus mais soka za idole na bino ya balaka te abalate koma ya opambola libala na bino donc Jésus atikala ko balate ndenge ba koma na ba Bible na bino botangaka parce que alobi yaka na pambolo yaka na bénir yo na kombo a Jésus ali yango uzobona mabale zo panzana biso lo lengi wapi o coutume na biso ezalelaki soki culture na so banda osalela tango bolingani bokei bovandi bokokisi babiloko nyonso ya libala nde wapi sika bomona ke baparent basepeli bafamille basepeli banoko balati wa bango batata basi bazi babiloko na bango alende baboti bapamboli bino famille pamboli bino bokoya yoka mwana ke malamu eloko moko te ke yana be na kati ya libala balobi bino maloba malamu so mona libala na bino vai nango pe umeli nango nde ka toloba mabezanga nango te na mabala nyonso mais tant ke bokokisi babiloko na bino nyonso ata mikakata na ndenge nini ye bokosote ngo bolongwa kote kuna bobongisa kaka mais bato bozoke bapambola mabala na bino bazopambola mabala te baolakila mabala na bino mabe toyina bamboka oyo tokopie mindele na oyo ya bango tokanisi tokopie o malamu zoka nde tokopie o mabe tokopie mabe pamba te nde tobi biso to bana bana biso na bafriki na biso na bamboka na biso omona obala na yo bati mandalala obali na famille na lopango na bino ba pa lopango ebalisi lokwa makambo na bango sanga na bakati bandako bakanga na bona bakati bandako ebika bavionga bakrakage na kati ndako kama makambo so esukela wana yao bazoba ida basale tongo yebi ko bengisa bato mona bazui salle de fête bakesa libala kuna biso ozana biso na bavina biso ya libanda en plein air libanda makamno suna libanda emona nango tango muta oya bali na ina kati ya lupango babimisi bakititi na balabala bakangi kutomea mtsinzela me bona bino na balabala bosa makamna bino suna kati ya lupango mais to ye awa to copier nde ba mindele basalaka to tindi copier na biso tina Afrique soki leki no balobi bozo asala monene mais to boseli makamba lupango na muke to obungisa wapi kaka ba culture na biso soki ba coutume na biso to obungisa ngo ba mabale eza su benite sikoyo to kopie mindene basepela ba feti na bona basale mais to kopie en mabe mondele tanga bengisi bat na kati ya fete que soit ça qui mariage na mairie ou bien l'église ya bango
allez après oyebisa bato side de fête pe ezali oyo alingi akontinue na ye kosepela na biso side de fête eza esika bo apesi adresse bato bakokende na side de fête ta mosusu parmi bato bainvité wana ya side de fête sango mpo azali moto mpo abenisaki bango azali be monsieur maire mpe azali babengisaki ye mais sango oyo aza invité ntango babengisi ye kuna na kati ya side de fête aolata basutani te aolata ni normal kaba oyo peut-être bakende na fête wana na esika ya église ezalaki baoyebaki azalaki sango ye wana mais bato mosusu bakende na bango te bayena bango kaka na side de fête baoyeba te oyo aza sango pamba te atiki sango na ye na église na sali wana esika azali aza moto nyonso ndeti moto kaka ndeti yo mpe aye na ye wana kosepela kobina na ye kuna babina banzembo ni babina ba jazz babina banzembo ndenge na ndenge oyo ba chanteur oyo ayebi pe akosepela pe na moto abengisi ye banzembo oyo abongisi mpona kobina okuta bango kuna te babina banzembo église mais lelo makambo toomona na communauté na biso kokamwa nayebi te peuple nini akoza boye peuple nini même ata ba peuple africain bakosama na baome ya ba congolais quand même nini kaka ba congolais to kopiaka mabe on dirait zele bongo on dirait banzembo mokili donc ezaka na ba congolais basali différence wana ba congolais pamba te soki na fete ba Nigeria ya ba Nigériens au même ata na ba YouTube ota ba fete na bango au mona ba obeta banzembo ya ba musiciens na bango ya Nigeria ba beta ka banzembo wana ba fete na bango me bango kutu na Jesus o boya ba lela Jesus na ba église na bango na kasa ba passer ebele ba kosa ba congolais musupi ba ota na ba Nigeria okomona ba obeta banzembo ba musiciens na bango ba couper décaler wana ya banane mais okebi nango wapi na ba fete na bango ya bamboka na bango ba Camerounais so ba Ghanais so ba Nigeria so ba nani mais so yepa ba Congolais asalisi fête na ye na kati ya fête wana ni kutu ta muso batia na bango ba couper décaler ya ba Ghanais selon Congolais Ghanais soka yebi ou bien français soka yembi ou bien américain elakisi eza nzembo ya lola donc ye abanga aka nzembo ya Congolais o ayembi babengi nzembo ya mokili mais na fête na ye aolinga ba frère Kofi te ba frère Bozi te ba Fali te ba Redi Amisi te ba Fere te ba frère nyonso ba beta ba nzembo oya bien ye na fête ne ba na droit te pamba te za ba nzembo mokili mais na fête na ye aotia ba nzembo ya ba Rihanna ba Céline Dion pona ye wana eza ba nzembo ya lola bandeko bosa na différence wapi mokili sikoyo wapi lola pamba te na fête na yo oboyi banzembo ya bamadilo oboyi banzembo ba Miliabel olobi yo na fête no banzembo mokili ebeta te mais na kati ya fête no mona ta muso zokota ta muso batie baki mobali obina na mwasi na ye oyo katie banzembo ya Céline Dion bia tie banzembo ya Whitney donc d'après ye na motema ni wana ya banzembo ya lola na ebite so ba Céline Dion na ba Whitney ngo so na ba Rihanna ba vanda na lola so kuto ki franc-maçonnerie na kasa ba onde bazana ngo makasi ko liya kuto ba mission na biso so kuto kisi zaka na nini na ndenga ba business na bango ya banzembo ngo na kasa ba kuto bazana ngo makasi ke ya ba mission na biso ba Michael Jackson yo kolinga Congolais akosepela yo ka banzembo wana apa tie ba couper décaler ya ba Nigeria na ba Ghanais pona ye wana ndeza ngo ya lola mais soka ba lobi batia na bango bato na biso ya Congo ba mission na biso lobi te wana ba mission mokili ba obeta te l'église na fête na ye mawa to bandeko eza mawa mabale baby eza so mabala to wana ya ba théâtre obo bala na lelo ya ba théâtre ya mabala te obengisi pasteur na kati église na kati ya salle de fête mais tant so moni pasteur à côté wana complexe elatio pasteur a nzambe te ndeko bobanga nzambe te bolinga kutu nzambe te nzambe omona nzambe oyoka ninga te nzambe omona ninga te mais obanga pasteur
obosani ke moko molimo moko etambola emona makambo nyonso molimo wana ejijaka te molimo wana eza te po etalaka oyo ya mokili oyo ya lola molimo wana eyebika eza nango na kati ezovivre etambola me bapaster baye na bamateya na bango ya mokili na balola bobanga yango bobanga nzambe te eske bosi botuna nzambe ya mokili na alola ezaka pi différence omemi paster na kati église na kati ya salle de fête paster oza invité na salle de fête ale moto abalisi na bandimi oyo bautaki na église balandi na salle de fête baobanga siko paster po aza wana ale fête ebebi eza sous salle de fête te komi nango église bis pamba te na kati bobandi so mapamboli topambola biloko topambola bamarie ale banzembo nini ekoleka banzembo elekaki na église donc confusion église na salle de fête na kati église salle de fête ezali salle de fête église na bino bokendaka eza baéglise so bokekumisa jésus wana bokekumisa jésus mais ntango olobi salle de fête kuna ekomaka ma fête ntango yo kopie mondele yebaki mondele asalelaka bongo akobina banzembo ya ndenge na ndenge oyo ya mboka oyo elekaka baa na différence wana te ya lola na ya mokili ezaka na bakongole po se renseignyaka bakongole ka bwana makambo wana nyebika te chrétien congolais nini ka na motu buzoba boye pasteur tanga vandilo wana banzo banga ali banzembo bono betaka yango na yango na masanga kutu bomela te masanga sango awuto pambola bino na kati ya awuto bénir bino na kati église mais tango aye na kati ya fête buke servir ye vin mais siko yoso babino mela mo alikol o nga na linga biloko wana te parce que na pekisa nzambe yoso yoka nzamba ye apesi discours moko alobi ke na pekisi alikol donc ekoma soki banzembo wana ya batalola ezobeta na yango wana mpe so donc soki feti wana babengi so eza ya banzembo ya batalola yebaki na feti wana mpe ezaka na baji parce que kuna kaka batalola na lola confusion bato mabe na mabe nde batondi wana bata mitema mabe bajalo basongi bato ndenge na ndenge baza wana oyo baobina banzembo baoswa disant ya lola na oyo baomela baji bato mosusu bakoma mwa atie mwa masanga mais sikoyo kaka bango na bango bato basere en crise na bafrere en crise na kati wana bapaster bavandi wana batie masanga so mpe ezaka piège nayebi te parce que nayokaka trop nayokaka masolo oyo oyoka motu mo sere mo boye asambelaka na bino ta mosusu asambelaka na bino te ye mpe aza sere maza ya kote mosusu ya paster gingandi oyoka sere wana ye na feti na yo alobi ke nonga nomeye na ngai ponus pardon soki mpe bamasanga mboka oyo keke so ata na afriki partout oyo nomeye na nga vin nomeye na nga whisky ali kaka na kati esika bazali babandi odiotana abi ye atika te nini kotonga obie nini masanga esi bakomi yango wapi eza mabe balobi mwa alcool na nzoto esala nango bien na moto amelaka nango basere mosusu bazana basere baproblème bakraka so amoni moninga omela na ye abandi otonga ye moko kuta longo église mikolo mpo ani akendeki kaka ameli basere na babandi otonga ye bakepesa rapport pa pasteur kesere nani oyebika amelaka masanga na feti wana tokendeki komela kasi yango wana nde masumu ti yango wana nde mabe yango wana yo mona nde omela masanga te nani oyoka so banzembo ya mokili te so adiza nde bopesa bakomo nde yango wana lisumu kaka motema mabe wana oza moninga omela na osepela na ye pamba te aza na kati ya feti aoprofite ka mene ta mosusu po aza wana na ndako ta mosusu omene aza na temps te na bana na motongisi na bastress na mabe aza na temps omela masanga te mais ntango ayebika aza na feti aye avandi pose nabosa na makambo naza yango namela mwa moko nanga mais kaka na kati ya baeglise na bino bokendaka bamoziki na bino nde esika boketongela ye ebike ye na bongo wana bien te amela masa yo bongo wana bien na kisongisongi na yo yo bongo na bien yo na kimutema mabe no jalousie likunya na baninga mais tant moko na mene masanga obi bomoni nga bina ni banzemo ni o esepesa ke ba madilu olobi ya mutema o abongo na bien te yo mto bongo na bien so yo moto abongwani ayambi seigneur
eloko liboso basala nini aobwaka banzembo nyonso azalaki nango na ndako basede nyonso na badvd ya baredi ya misi abwaki abi osu te babwaka nyonso batiki ya bana ya bamatu samuel balombongo bamari misa babi wana nde baangelo bandeko wana nde basata yo bomi na kati ya ndako sana koyeba bato te okalongoli bafali ndeko oluki maladi ti oluki stress please okoma maladi sans koyeba okoma olela no kaka yango wana obengi malheur papa te bato wana bato te baokosa na bango nde bayembela banzembo wana ndenga mawa eza na nguya te keke soit ezopeso eposa kolela banzembo eza na nguya te ya na mapamboli te likolo na kati ya ndako na yo mpe na libala na yo ya na mapamboli te donc nzembo eza nango na eloko moko te nzembo eza maloba nini oyo moto ayembi oyo kosala oki échange oyo mpe bomoi na yo keke so oyembi na monoko ya nani yo oza na nzambe mpo bato ojishaka bato bino boza banani oyo ya nani te oyo ya luciana te de mingongo oyo ya mbuta na nga te masi ya France Pedro oyo te na oyoka te oyo ya bapapa wemba te ya bamadilu te balwambo te olobi te na oyoka ba oyo baoyembela Jésus miza mawa mingi pamba te baosalela même mbonda même producteur même bato nyonso oyo kaka bazosalela oyo kaka babimisela bango mpo ebima bato yo ekoma ntina ndako na yo bisika kaka ekotaka nyonso ekotaka esika moko oyo wana soki ekoti esika mpo ekende kobima wana mpe ekota bisika kaka wana donc keke soit oyo ozobenga ya nzambe na ya mokili nyonso ekota esika moko ndeko donc yango wana babiloko ezobebisa bandako sanke boyeba sikoso ovandi yo mwana minute olobi okanisa ndeko oyo obwaka banzembo nyonso oyo oyobenga ya mokili otika banzembo oyo ya lola siko omituna bomoi no eza elo oni esai na bomoi na yo banzembo oyo ozoyokaka wana emembeli yo nini nzembo eza maloba na ayembi maloba bien na kati kuna redia misa ayembi maloba bomengo ata kala nga mpe na kozwa na kokóma lokola bango elakisi aolongolo complexe keke so omona bato babonga na vi kobanga bango te loba nga mpe na kozwa parceke kozwa ezaka makasi na yo sikona moto mo ayembi lo lelaka no kaka siko yo olanda nani alobi no bomengo ata kala te so ozwi mbongo lia ndambo tika ndambo bombaka mopanzi bayemba bongo sikoyo mabeni eza wana maloba eza makambo ya mokili te eza makambo ya lola te bapaster fo bochange mateya peuple eza bouleversé fo bochange mateya bamateya eza ebele na mokili ya oteya botika na bamateya wana bamemela biso depuis soki combien de temps soki combien de siècle na sikoyo bamateya wana ebebisi bato boteya bato normal comme ça bato bateyama parce que bozobeleki to bokamati feti bomemi on na kati église bomemi on na feti moto aye na feti azoyemba banzembo église donc ezoyeba na sute feti eza nini église eza nini nauti olobawa bapaster nazala na problème na bino te mpo boyebi na bino nga te mais bino moko fo bobanda baeglise na bino bobetaka ba Jacques Daniel nga nayebi nakutana na paster moko ayebisanga même ato olobaki yo ya bino aza bongo te mpo moyeba ya bino makambo asalaka na kunkunku eza te oyo ya paster na biso ata baplace mama beme ya malamu baza ya biso babombanaka oyo wana bobimisi mabe lelo mais lobi mpe bato mpe babengaka ye mpe azala paster ya malamu parce que baobatama bino donc ande bino mpe bobatama bango bango mpe babatama bino basalaka makambo asese oyo ya malamu nde tolobi malamu baza na oyo mpe bakanisa bible ya makambo ya solo donc akeyekola yango aketanga ndenge bando teyela bato otanga na Jean chapitre kingani verset kingani mais na motuni vide ye nyonso oyebisa bino fa euta na kati ngana ondimaka o makomi na akoma bato bakoma okokoma bato mo bo bazala na mayele na bo basala osko bino mayele na bino eza api
bato mayele mo bakanga na basala po ba konza mokili basali loko wana ngana na ondima ka o makomi komi mais o nzamba zoko révéler kana mitwa bato yo bi onzima ngote fo batangela na bible mawandeko so miyeba te basala ngona bato isa nzambe te ya mukanda de diete isa bato basala bible bato basala petit lelo ba continuer ko changer makam nakati do yangwana ya kwela kina makamatea oyo Itali mabala ubala na wapi na feti no feza ndeni sepelisa muto ye na feti no sepelisa ye so muta melani masanga ba sert en crise ba mama oyo bokaka bolimbisa nga parce que bokaka sanki boyeba so muta mela masanga sert o mon boyeba melani masanga ndumba te po boketunga kai bosela bomba makita amela pa sepelisa nzoto na ye oyoka ofinga na yoka to na miso na nga sert wana za ndumba ti ali ko mela masanga na ba feti mo azobina pam na oyoka boloba ba ofinga muninga mais c'est wana za ndomo oni ba jana ye siko mobali na yo alela siko ba sera ndé wana yo moni na kati wana ko zana ba mbanda sanko yeba po yo trop logique mobali na yo ibali ba pasi ndeko yo mo ndesi ngamela masanga te na koka biloko to koka ngoto mekango hein ba tumso masanga ye pona mona ngo bololo mais era ba tumso ba melana ba isa ngo mabete moi bololo wana nzoto batisa na mobi ngapeni na oloba bona ko masanga te me balongwila ba ntsamba no beta ngo kitoko tant pesa pe vertige do la kisa na pe na l'école ma beza api isi lo komela mikonyo sote pona ko finga ba nyinga ba omela na yoke ko na feti na otaki pe na yoka ngwe no sona matoi ke muto omela ne masanga pona yo za mabe andumba donc na bonga na te yo muto bonga no mela te mais mba ino linga côté mba ino panika pa ba sera na ba mela po ça va bien na moto monali ya osepela bon sko yo trop logique yo ba ko côté ba vansi yo kawana za kawana a yo sko kritika baninga o kanza yo leki bango minzo kande bato yo kritika bango to ba leki o sanke yo yeba o ki meloko eza na ngoma malamu yo mona ngo lisumu mais o kuto mabeza kati nozo ko longola ngote ko ngoma malamu to balana na ba famille libala ya solo eza libala continuer ba pese lo mbongo wana eza culture na biso ndenge ya biso yango wana bo biso yango wana église eza makambo na biso te ya mindele ko ba na église eza ya biso te eza makambo ba mindele so teli ba mariage église mingi ezali na ba mama o ya biso ba mama musu baza ba jeune donc ezaka na période mo boy bandaka mabala eza bongo te omona ba eloko batie ba vin ba epesa ba biloko donc yango wana mabala o bato bafa bandai ko balana mais tant to lobi ke na wana ezaki mabe fo moto ala ta voile eza molaiti na sima bana momi bala meke ba simba ye na mobala te mi mopanzi ali ba okoti so simbi fleur na maboko wana nde ya kitoko mais bota ba divorce siko fo boye ba wapi ezaki ya bien ya biso kaya o kaya bakoko na biso batikela ka biso ya monde yaki mabe mais o soit lelo o ya monde komi bien mais to yo bala na lelo yeba ke lelo pitonga na obala comme si na 1000 personnes on peut ba okabona lelo ba on peut lobi ba bala na ki pa pasteur wa mususu na église moko boy mais ba okabona lelo donc pono yeba pono lakisa ki yango na te o mabala ya biso ya kaleza ka mabe mais evanda biso bakoko na biso na bakoko mibali to yebi bango oka koka mwasi na koka mobali bangwana babala na ndenge o famille tinela bango babalana baboma mutu te mabepeza te baboti pe bana pe to koli bakoko pe to bimi biso nyonso mais lelo combien ba okoma bakoko na tata na mobali ni wana babalana na église ya pasteur Songolo na ya sango kingandi lelo penza to pesa ta ba 30 ans ndenge bakoko na biso ba beta na ba 40 ba 50 ans biso pena to pesa ka ta ba 10 ans 20 ans oza sûr bana oya bana biso ba obota ba obenga koka mwasi na koka mbali bavanda esika moko eza sauté siko to pona wapi oya kala oya coutume ou bien religieux libala solo ba pasteur pardon na bino so boluka be konzo na bino na mitu ya bato mabala epanza na trop
et mabala neza bénité mabale bo bénissé té bo kosa ya ngolo kuta ba parole non so ba parole pamba pamba libala solo zongisa mondimi na yo loba mondimi nga so lingo bala respecter famille mobali ke pesa biloko basenga pona mwasi yango libala solo libala yango wana famille ba leli bazwi biloko na bango bamboli bino esili yango wana bovanda tali kaboye bobenga boye ba kote lote mobali so fundi mwasi na famille no ba kote lote pardon to lingi balande kabona te si to lia mbongo si to sama kamunyonso to lingi te yona to pona libana bino yo me nango mais o boko mosaka na ba poto ba prestige pona ko provaka bato ba msuba ko mobala malade mabala ba prestige alinga prouver moninga ya salaki ya ninga na ko lekaye mais lekaye ko so bo beta même ata 3 ans na libala au moins des mobala ngo kimo ko to na minute parce que o sali yango na bolingo même pas pe o sali yango ko to na o sepesa ta famille te o sali on ka pona yo o prouver bato ba komo louer ba limousine ba bateau ba cheval ba prestige eza suma balate et comme ba théâtre nde ko penser te pona bateau zo louer mais penser pona futur avenir ya solo za pa na posa libano pena ba mona pena ke ba fêter 20 ans de mariage na bango oza posa ya wana so oza posa wana tina babiloko wana musote wana tina te prouver batu yo leki so oza posa libala no pena ke lobi batu ba betela no maboko 25 ans de mariage 30 ans de mariage donc faut bala ndenge famille so singa ndo mona ba 30 ans de mariage na osala mais ka so pour prouver baninga ka pasteur wana o asenga mbongo po a benye libala bato mutu muso asambe ya église pasteur ki ngani me ya na motune tingana ninga pasteur mo boye mta obenye nga atiki l'église na ye ake pa pasteur wana benye ye afuti na mbongo asomile costume po yeka posa na ye bato fo ba mona na internet akoti ngona ba Facebook ke pasteur wana o ya revaka fana pasteur mo boye mazana pasteur ni mususu donc bosa mabala te o esengeli yango ba mabala ngo ezovana ngo tezo kufa nango libala so leza libala coutumier o pe bosi bovana mobali no bovumeli bovani boboti bana so na babala o te ndeko sisa babiloko na yo loba mobali no ke pesa nga valeur na famille nanga yebisa ye ata ko to tebe mobali no po moi quelque chose obakise les amaka na bino baina katanda ko to msumbali na ba moyen te ko kisele na oyela mbongo ndako na bino mtebimi poka famille asepela famille ko na oyeba nete mbongo ani uti wapi ya mona kaka opesi babiloko na bino basi musota mbala obala ye mabo makasi ya o edete yo mto obala ngati fusa nyoso yo moko me ba obalote oba so comprendre opoza bon obane yo te so ni mobali pa ko balota musuba senga ki 2000 ati azana moi 1500 ba c'est les 500 et c'est le côté ezake mobali ki pesa mbongo na famille beska mbongo ni butite ndé bozu yon bokangisi na famille ebina ete sanse famille ya mbimbo mpa monike mobali ko kisima kamna ye bomuro ba mabana bisi bano umela nango jesuka ya kobana kana ba prestige ya ngoma mabale zo kufa botika ko kusala makambo ya ba feti bokomisa ngo l'église ezala ngona sens te biloko ano so botine mituna bino oya molimo so ya lola na ya mokili ezaka pa na yo congolais ndeko soko osali bana yo sepelisa bato sa masanga tsa banzemo nyonso moto se sentir libre moto ayeba eloko ni ya lingi abina na ye amela na ye comme c'est tiki bino na souvenir bato na fête na biso to ka mutaki libre sa kinyo sa lingaki mais inoke gokomati posa na yo osali lyango pona bato nosko bengisa bato te si oyebe eza bongo yo lokwa yo za mo santo mbala tuku sambo na sambo donc so ngo sala libala ou bien ngo sala anniversaire ko bengisa bato te na fête lobake yange eleka na église ba pambola ba bénir ngo na pasteur na Jésus abalaka na yete ali ye muta ko bénir libala wana ali bato basuka kana kati église ali comme ça au sel londe wana bato ba yana bonté mais tant lobi salle de fête déjà salle on eza ya mukili po yo boya banzema mukili ko tana kata fête ya salle wana déjà salle wana zo eza ya mukili yo ko vanda na lola na babiloko yo linga ngezaka na lola salle o bien salle de fête eza sala mukili alors na sala mukili osani tila bato banzema mukili parce que so eza lisumu déjà so nyata ko kata zo tele ko na kata salle wana mais pourquoi on continue kati continue na yo
bosepesa bato botika makambo wana ya mokili na ya lola ezaka pa na okongole okimi moto po moto alobi ke nonga na koma na bokoko na fréquenter sauté tika kokota pa bandibo tika kokota pa ba chinois tika kokota pa ba indien tika kokota bisika bato bandima na makambo ya Jésus te ba chinois bato ebele ba japonais donc pour nous laxaki so muta boy na maloba alobi ke non nga na komo kwa na bokoko nanga na okwa na culture nanga aliyo chrétien bobanga bandoki partout mutu no so alobi alingi lokota komi ndoki pona yo mama na okimiye moninga no bozaki bi okimi pa alobi ke non nga za nga so muta ba Jésus ate na landi yango trop efuti nga te alolobi sans effet yo lisote okimiye mais keno kota ka bisika ba chrétien bazala chinois za chrétien te japonais za chrétien te mondibo za chrétien te indien za chrétien te bate belé na bamboko ba magasin belé za ya ba chrétien te oyo kota osombela biloko basa ya ba chrétien te mokima ngo te ba bazanga ba kokana bona Jésus te okima te mais yo okima ka moninga na yo bien ndeko na yo bien mama na yo po encore ne sous na makambo wana te amoni ngo kosi trop a se trompaki nde yo po se trompaka no sanko yeba même ko ezali yo po comprendre pamba te bo comprendre malembe bokosami trop yango ba buzobo nyonso yito komo landa ya biso te makambo nyonso komo beba biso oya malamu to mona o mabe oya mabe yango to mona o malamu ba biso ko copie na nenga bio mona eleka na o malamu ya kuyela yaki na mateya ndeka to bato te ya magana biso ese okana moto azwaka ndimi asaleli maka na moto afinga nyonso ya mona ka ya bamokina ya balola donc mateya yango yo oteyami malamu oboyi na yo mto yeba na pesi mbote na bato nyonso balinga koyokanga boze ebele te ma ebele trop na pesi nyonso bambote bisika pe mateya oyo ekuta bino tango nyonso molonga na ngai mafuta mambweni losako na ombota mbuta na ngai malonda wapi kuna na Lyon pesi ba losako ebele mbuta mayaka pongo ya na ngai bokeya ya Nova Ngwani made maika BBC kololo bana nga nyonso na pesi bino ba losako bayenge na bino batu nyonso bolinganga musika na pembeni bisika nyonso bozali boyebake ya koyola pesi bino ba mbote ebele mbuta na nga mayingi ngomo pe ya na nga Karim wapi kuna na site oyo fait entrer les accusés pesi bino so mbote bato ono komela ya koyola makambo ya malamu bino so mbote ebele mbuta na nga kulungu wa makongo biso balosako pe bayenge na mbuta na nga ya Goliath Black Bombele balosako ebele bayenge mbuta Patila Belle masolo ya sika tango nyonso so okoti obeti 3w masoloyasika.com wapi siku omona masolo ya koyala na kati na ye moko Patila Belle masolo ya sika nde bokuta ba matebe ebe na kati balosako na ona musalo za yiko sala bana komo nyonso bana mukimo bimba bana fuku mobimba ya koyala pesi bino balosako pe bayenge na bino tote ya mana biso tokutani na mateya oyo koya ya mbalasima ingeta